Mbote na bandeko nyonso tu obo mesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision Lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de Wuppertal na ye ndenge na yaka pona ko yebisa bino mbutu pe sango oyo ekoti na kati na diaspora pe ekoti na kati na Kinshasa. Nazali kotelemisa peuple congolais pe nazali koyebisa peuple congolais oyo alandaka ngai oyo ayokaka ngai ndenge balobaki tokolela na monoko ya mboka. Vraiment ezali pasi peuple congolais soki tofungoli misu na biso te tofungoli matoi te toyebaka tokolela na monoko ya mboka. Pomoni opposition ndenge ezali kosala ba G na bango na pouvoir en place. Opposition comme na G et comme kosala na pouvoir en place. Alors peuple congolais ceux qui bofungoli misute na batu o bozo kutia motema bazali ba leader bangonde bazali kolia sani moko na gouvernement en place. Ya solo bandeko bomoni lisanga bonganga oyo bakendaki concertation oyo bazalaki batu ya kote ya Kengo Wadondo bakei concertation esimbite basundoli Kengo Wadondo baye na action ya Vital Kamerhe et Fayulu. Lisanga bonganga basangani na action ya Vital Kamerhe Fayulu basali bloc moko ya opposition lokola Fayulu Vital Kamerhe pe naba opposant mosusu bakendaki na États-Unis boyebi bino moko pona makambo ya kosolola koluka soit ba décideur du monde ba décideur o ba décidera pona Congo. Le reste ya batu oyo batikalaki ya batu ya Front Populaire bango bazali na kanda ya kosakana te pamba te ba opposant mosusu bakendaki ba opposant mosusu pe batikalaki. Alors to komi na guerre ya ba opposant oyo bakendaki na États-Unis oyo batikalaki ba se révolter ekomi mbutu kobetama ekomi ya mbutu bomoni ba opposant oyo ya Front Populaire bango ba choisir candidat unique monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais tandis que ba opposant mosusu bazalaki te na kati esika bango ba choisir pona kolakisa ba opposant politique ba komi kosala le même jeu oya monsieur Kabila azali kosala. Donc ba opposant ba ko beta na mutu croyant que Front Populaire et choisir oya bango président candidat unique Etienne Tshisekedi tandis que ba opposant mosusu bazalaki wana te tala mbutu esika jeu oyo ekomi nyonso tu pona ko maintenir monsieur Joseph Kabila na kati na pouvoir. Donc boye bakabandeko na ngai opposition ezali kosala nyonso ke monsieur Joseph Kabila atikala na pouvoir bango na bango bako betana na ndenge ya kosakana te oya kobimisa mutu bondi merangai pe na kokende na suka pona koyebisa bino ke non ba media mosusu batindi bango batebele batindi bango po na kokutana na ba combattant ko influencer bango eke bokende bakopesa mbongo bokende bokozwa poste yango moni ba misusu bazali ko sala musala o ba pesi bango o batindi bango po na ko récolter ba mbongo po na kozwa ba combattant ko kotsa bango idéologie po ete bakende na kati na Kinshasa ko travailler na monsieur Joseph Kabila. Alors mwana Congo mwana mboka esiko zali kolanda biso fungola misu soki to fungoli misu te candidat unique to fungoli misu te bokomona bakobeta na mbutu donc to komi na guerre Kabila za ko seka azali komela champagne ba opposant bakobeta na bakobomana bakobima ebele nde esika oyo ke favoriser Jonker oyo monsieur Joseph Kabila ache nde akolia ba zinselele nyonso tu ba zindombe nyonso tu nde bango bakozala toujours na pouvoir. Ezalaki babino toujours DSV Diana sur le foot de Wuppertal moto azala matoi ya koyoka nde ayoki bokolela tokolela na monoko ya mboka. Bye bye.